Fally Ipupa le 11 février 2021 soki babwakaki milangi na concert na ye babebisaki ye concert ezali kaka po bakamerounais bamonaki tike billet ezali trop cher bamoni ke chaque fois ayaka billet ezalaka likolo me bango babosani ke Fally azobeta concert VIP yango wana pe eza na prix ya bongo me bango basepelaki te yango babwakaki milangi na kati ya piste bakongole nakanisa comprendre soki artiste na bino babambi ye biloko po abeti concert billet eza likolo nakanisa soki pe artiste ya meme mboka oyo babambi artiste na bino na biso biloko soki moko na bango aye pe na mboka kobeta soki bomoni tike peza cher ou bien likambo mosusu ederange bino en tout cas bino moko boyebi pesa César oyo ezali ya ye pesa bakamerounais oyo balingi bazwa soki baza nango posa bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko nakanisa bomonaki mbala liboso fanatique moko ou bien moto azalaki contre ye nayebi te amata apapola Fally mbata système ya sécurité ya Fally echouaki système ya sécurité ya bo organisateur echouaki alors bomonaki déjà makambo elekaki kaka na kati ya Cameroun boyebi pe tina te abetaki mbata ndeko mobali asenga esquisse mais sikoyo eko répété le 11 février 2021 mais heureusement sikoyo batu oyo babwakaki milangi basexplike soki bango bazalaki na kanda parce que Fally azoya kaka kobeta ba concert VIP ba concert oyo billet ezali talo me bandeko wana ezali makambo ya Fally te soki balingaki babamba milangi ebongi babamba organisateur moto oyo producteur oyo abengi Fally oyo asengi ke Fally abeta kuna pe ba oyo batie ba prix parce que Fally aye kaka kosala musala na ye pe asbimi akei ezate ke Fally aye kuna aloué salle atie ba prix na ye même soki ezalaki akendaki ye moko aloué salle atie ba prix na ye en tout cas bazoloba bien ezali concert VIP balobi te ke ezali concert social balobi même pas ezali concert caritatif mais balobi eza concert VIP ezosenga batu oyo bakoki makambo oyo akoki te soko lingaka Fally komitungisa te tala kaka na YouTube somba morceau na yo okoyoka mais bango wana ekoki te posa Fally eleki makasi ba oyo baza na mbongwa mike balingi bango pe bamona concert ya Fally mais makambo bongo bandeko ebongi bayebisa gouvernement na bango akoyoka bango pe akosala yango ale bango bakofuta babiye muke mais gouvernement akopesa Fally mbongo oyo esengeli bapesa nakanisa na tangu ya Mobutu Sese Seko Kokongwenzo tangu abengisa ba Miriam Makeba abengisa Mohamed Ali abengisa James Brown abengisa bato ebele wana bino bokanisi tike bato bafutaki
na 20 mai ekokaki meme kofuta Miriam Makeba. Non. Ezalaki se school Mobutu abimisi mbongo na konti ya pays po mboka etekama po Zaire eyebana lelo elaksamaka na histoire ya bato nyonso na mokili. Alors lokola histoire ya Mohamed Ali etikalati lelo, jamais de la vie bokoki koloba histoire ya Mohamed Ali sans Mobutu sans Zaire. Soki bolobi histoire ya Mobutu ya Mohamed Ali sans Mobutu sans Zaire, histoire na yepe et baby edini na mai. Alors Mobutu abimisa mbongo ebele donking yemutu asalaki bakop yepali ya yebele afuti pe oya ganyaki ya ye afuti pe oya polaki ya ye. Donc tozolobela kaka ba millions de dollars mais n'epoki wana. Alors bango pe ba Camerounais fali soki akebeta musique ezala fere ezala artiste moko inosbi ba artiste ba musicien congolais soki bango bamonike na kati ya ba Congo ba congolais tolobelaka bango ndenge tolingi me bayebake toyebi munene o bazali tango babimaka libanda toyebi ke bakendeke po bapesa eloko ya kitoko pe eloko ya moto. Alors bango fo ba respectaka bango koleka ata soki bamoni parmi biso misusu neti to respectaka bango te, mais bango oye elekaka pa na biso etali bango te, biso pe mutu tokolakisa bango exemple te. Bango bazana oya bango, biso tozana oya biso. Sino te soki balingi basalela oya biso, biso tokosalela ya bango. Orie to bwaka milangi, tokokotisa bango na kati ya milangi. Lokola pe Tchatumba azana Congo. Bandeko nga papa robo na sukisi awa. Botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.